Vous que compagnie Nabiso ya Jaliza azalaka spécialiste na ba perruque o eza ya kokanga mèche. Ce que linga pu kokanga ba mèche o ke mèche mikie c'est ba sali biso na perruque. C'est vraiment facile na rola ta perruque vraiment facile. Était au bokomona nga na yango parce que couleur là, regardez. Oh my god, the color is beautiful. Regardez comme Jaliza ça. Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Nzamba so batela to sengi nzambe merci. Comme vous monanga comme ça, les belles dames na la ti perikte na sali suki nanga te parce que là Jaliza a elibiso encore surprise mon sousou. Oui, j'ai accompagné oya Jaliza White. Donc dans la Sabino box à Jaliza c'est comme ça, ils a tout en noir comme vous mona. Vraiment kilo. Donc vidéo où ils allaient sponsoriser na compagnie na biso ya Jaliza.com au batineli biso perruque oyo pour na to mekango na ba les belles dames tout mon ndenge ezali. Donc avant que na loba mingi ba les belles dames to ko fungola box na biso totala eloko nini oyo Jaliza ache na kati ya box oyo. OK? Donc voilà, box soya comme ça vraiment bien emballé comme bozo mona wana. Donc ezaka na couleur en noir, bobi ki ngai na lingaka noir. Donc noir is the best, ok? Donc voilà, après Kofungola c'est à côté, donc au Tomboli Awa. Et c'est comme ça, comme vous avez bien emballé, vraiment rien à dire. Pour la perruque qui n'a pas de Jaliza, vous voyez que Jaliza fait ça toujours sac comme ça pour la perruque qui n'a pas de ça les langotés. Et là le col sac que papa bachaka ba veste na bango, ça vient comme ça et étiré na sima. Donc sauf que perruque nous ça les langotés, au longo du perruque na yo, au tchamo na kata sac ça toujours important. Ce qu'on sommet vraiment perruque et na sac comme ça. Na kolobaki ko bois kasaki au dépôt eza important. Et là comme dit ce qu'on a kolanda ba tiri biso o ezali carte ça vient comme ça et carte ezali na ba information sur comment ko garder perruque na yo ezala toujours kitoko comment ko sokola perruque na yo. Donc voilà et li biso pe o ezali centre comme ça pour na ko tia perruque na yo et ko kotia mo na kati sac oyo et ça la comme veste donc bien vraiment protégé pour que perruque na yo et bébate. Et là comme tout tozali na yango awa tozali na ba fossile, je sais pas pourquoi ba pesa ba fossile amilai comme ça. Est-ce que ba mona na ta ba fossile amilai comme ça ba les belles dames mais na yebi ki nga sono nga fossile amilai ki na ba sous o ba linga pe fossile amilai là vraiment c'est super long. Le que c'est ça vraiment milai comme bozomo na wana pe etonda et là ba pesi biso pe o ezali cap et ça wig cap bozomo na j'aime bien couleur à wig cap parce que ça vraiment facile pour nos couleurs déjà la couleur il y a marron comparé à onalati et ça couleur à marron. J'aime bien ces couleurs de cap. Donc voilà sous oyo kolanda tozali na oyo ezali elastic band. Elastic band o atati comme nango mille ma belle. Ezaka important parce que moko ko bungo ko luka eza facile pour na yo donc check ngo bisika moko ebike sac o ezaka pour na elastic band. Donc voilà parce que sur elastic band comme ça comme ozomona j'aime aussi, je vais utiliser après wana eloko soupa tozali nango ezali perruque. Na la box nanga ici pour tout le monde a perruque na biso les belles dames perruque na biso et biso comme ça comme bozomona et biso comme ça vous voyez que compagnie na biso ya Jaliza azalaka spécialiste na ba perruque o eza ya kokanga mèche. Ce que ozali mutu oyo olinga kokanga mingi ba mèche mais ozana tenter parce que là au travail aka ozana mama air exact do ba air ndeko makokenda biso morceau comme maman de biso ezaka nini mais olinga ko ça la mèche peut-être au bateau ça na perruque non parce que soit perruque à Jaliza baza ba best pour na perruque ya kokanga mèche Jaliza baza vraiment meilleur na internet. Donc beta tout na compagnie ya Jaliza donc perruque na biso et li biso comme ça comme vous avez beaucoup d'informations nyonso que vous allez lancer la vidéo et perruque on a zui ezali couleur MB na couleur 30 c'est ça mélangé. Donc on a zui la couleur mon côté dans deux couleurs mélangées parce que vous que été donc moi été c'est rappelé mon ba couleur il y a ma casse c'était ma couleur moi boye ça le quoi zo bima maté
milai ya perruque na biso je sais pas toujours milai na bango zaka tout ba perruque na bango zaka vraiment milai et milai ya perruque na biso za 36 inch donc na 36 inch mais so pour linga ka milai makasi te je les ça la pe ba oyo ya mikusi nga préférer que mesh nanga ezala milai. Donc là, tu as chassé, perruque na biso et comme ça, j'aime bien déjà couleur. Couleur c'est joli. Couleur na pour sonanga et ko kende ko sala kitoko. Pe boyebi ke to sala ka vidéo ya Jaliza o ba pesa ki biso perruque ezaki vraiment bakanga ke moi minene mais tout o ba pesa biso perruque ya sika bakanya o meke c'est ba sala biso na perruque po to yebi ke ba mesha minene renyaki et là to comme ça ba mesha meke comme ça Jaliza pa bossa ni biso te ba to nga ka kola ta ba perruque a sala biso na perruque regardez comme kangi mesha regardez vraiment meke tina sima pe etonda. Regardez. Oh my god, the color is beautiful. Regardez comme Jaliza saliango. Pe etonda, pe the best thing about Jaliza, asala ka ba perruque na ye full lace. Donc elle a full lace, 100% lace. C'est ça que on bache lace liboso na sima bache le cap. Non, Jaliza ça la perruque na ye full lace. Comme vous mona, elle a vraiment lace partout jusqu'à na sima. Bakanyo mike pe eza bakanyo vraiment propre. Regardez. Bakanyo mike pe bakanyo vraiment propre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh my goodness, I love this. The color, rien à dire. Perruque nabiso, comme dans le bic, ils a 36 inch comme bozomona. Donc perruque nabiso oyo e kangamakate, basali yango na cheveux naturels, ne bozomona e basali yango na buru suki pe na so buru suki na ngala mabingo ni basali yango na human hair, pe basali yango na buru suki, basali yango desu bozomona wana, pe liboso na biso na kolongola papier oyo, liboso na biso ba biso baby hair ou ezali naturel. Donc voilà, c'est comme ça. Donc souki oso ke na salon pour na rosalango et kozwa presque 8 heures du temps ma belle. 8 heures du temps na biso ba maman c'est beaucoup parce que ça la biloko bela ko sala na 8 heures du temps wana. Et papa kango souki mikie comme ça vandi comme ça faut mutu vraiment e ba pe ko kanga souki pe o futa cher pour na ko kanga souki ya comme ça. Mais Jaliza a sali biso na perruque vraiment comme dans le roi outil salon. Donc c'est vraiment joli comme un bic ezali lace full lace comme vous avez na kati nango full lace pe élastique wana. Donc voilà na koloba mingi te ba bande konanga na tiamuno na mutu to mona na mutu ndenge eko sala mais comme boyebi eloko liboso na ko sala avant que na tiamuno na mutu na ko zo brosse na ngai ya fond de teint comme boyebi toujours système na biso pona suki na biso ebi mabiso mufube poudre nanga mai mukie na chesema mukie pour que na lekisango na suki na biso comme tout ça comme d'habitude na kati kuna ko bomona ke ezali HD lace mais ezali clair ba tiamo couleur te donc nga na ko yasko ko tia couleur comme ça pona esala ngo kitoko na muto. Wow. 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 Oh, Jaliza dans la non. Bah moi dans la jamais déçu. Wow. Toko tchono na katikati evandana no bien. Était au bokomona nga na yango parce que couleur là with my skin color is giving. Wow. Boybe ke Jaliza eza na perruque na biso ya Jaliza eza na lace yeah? Mais can you see the lace? Can you see the lace? Eza na lace awa liboso koto ba baby hair ezali lace yango bozala la sabino lace yango mais bozo mona ngo te pour eza vraiment HD lace yango de faut kata lace eza na lace wana donc avant que na kata ngo na lingi d'abord que evandanga bien à mon tour. Oh my goodness, this perruque. Rien à dire, couleur, j'adore. Wow! Bon, déjà que Jaliza ma perruque na bango, il y a beaucoup de sucre comme ça lango sans col pour que Evan Dabiso qui toko. Oh my goodness, this perruque, rien à dire. Et donc on a ça non. Non, maintenant ma baby hair au licolo. Non, maintenant ma baby hair au licolo pour que tout le monde a laisse na biso pour ma baby hair au et calé pour mon a laisse. Ok, tout maintenant au licolo comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme Eza.
est-ce que maman bozomona o nga nazomona nga lokona nga d'abord na ko capacité na posala na opembe la caméra bozela na ko capacité peut dans les sous na tawana te ya ko vanda ka po na ba 8 heures de temps pas bakanga mesha comme ça na koma ko lulonga na mitwa bato wow, no, this is nice. This is beautiful. Perruque au même mariage, même anniversaire, au Coca-Cola tango. Ils ont fait ça vraiment. It's giving something good. Ils ont fait ça vraiment joli. Là, na matisi, ma baby head nga likolo comme ça pour que aider nga na katales nga très bien, ok? Donc voilà, là nakati mpanzi moko ya laisse nanga et nakokata encore ici. Soki olingi ki obenda perruque na yo likolo comme que obenda onwani nakoloba ki okocha spray got to be awa pour que ekanga yo ochepe got to be awa pour que ekanga perruque na yo comme ça. You know what? Let me put my got to be there. Kana awa ba no chate non cha pour que ekanga pour que ton to sala midel et mon na bien, OK? Donc voilà, non cha spray na comme no bi ya got to be. Non cha seulement awa. Voilà et no retombola pe awa boy. Na che awa. Kanga élastique na ngai pour que aider ngai place na che ba col wana. Et ça la nini et là. Après quelques temps, comme dans le but, 5 à 10 minutes comme ça, on a ce qui est et qui n'a quoi na biso. Ouf, this perruque. Regardez, là, et qui est vendu. Donc, quoi n'a c'est bon. Ah, peu et qui n'a, nous avons ça va bien dans liboso. Pour que ebombanga awa mais bomoni eza ko kanga mazoto ngoma isusu te. Donc got to be is very good. Soki olingi ki okata ba baby hair na yo eza na problème te, eza up to you mais ngana ko conseiller te ke okata ngo eloko ko sala so za ko lingi ngo te okomatisa ngo likolo ba baby hair na yo mais ngana ko sala ke na ko matisa ngo likolo awa et o na ko linga ke na kitisa na kitisi. Wow, perruque na biso vraiment jolie, vraiment jolie. Couleur nango ezali couleur marron, couleur moko vraiment et qui est vraiment na poso nanga. Donc là, comme les amis qui comme ça, que retient wata comme ça. Oh my God, this perruque is really nice. This perruque is really nice. Ok ma belle, voilà, wana sukinabiso et sili. Moi j'aime bien. Donc le qu'on sala, donc benda moi sukina wa curly pour qu'il ait comme ça. Ben j'aime. I love this perruque. Donc rien à dire. Couleur d'abord, ça ma favorite color. Parce que parce que trouve vraiment que couleur on a lingi. Mais ça là, regardez-moi ça. Regardez-moi ces perruques. Regardez. Donc perruque nabiso ezali HD et ezali taille ekokoka standard ozala mutu mukie, mutu moyen, mutu munene. Perruque oyo ekokoka yo et perruque o bakangi biso suki ya mike comme bozomona ezali suki ya minene te. Bakotisi biso 121 cheveux bakangi na suki oyo. Donc ça vraiment ya kotonda et regardez-moi ça perruque bakangi vraiment propre. Ceux qui mutazomona comme ça akoyeba même pas que on a lati ezali perruque. Eza pe kilo te. Donc, vous sentez que vous avez perruque, mais vous que sentir que vous avez kilo. Non, eza kilo te. Donc, eza perruque, oh, I just love it. Na été au ma belle, bobando mon nanga nango. Voilà ma belle. Et le koni nesi la kate. Na sengi merci beaucoup na compagnie na biso ya Jaliza. Na ndinga zongi lisu supo na sponsoriser vidéo oyo. Et j'espère que bino pe ba les belles dambo tali nandaku boko sepela na perruque na biso oyo. Donc, so za mutu o linga ka perruque o ba ka mesh Jaliza is the best company.
company pour nous ya kosomba perruque na yo. Donc voilà, on te comme na suka nzambe azala na biso, nzambe aboma biso ko bosa na te ko aimer vidéo so monike vidéo et c'est pelisio ko zala abonné et ko sala ngai bien makasi tina te et community na bye.